Voilà, salut, bonjour, bonsoir, bonsoir la grande famille. J'espère que nous vous allez bien, bisopé par la grâce de Dieu, ça va, notre Dieu nous fait toujours grâce, voilà. Kota aimer, partager, ceux qui ont la liboso, pourquoi pas s'abonner. Ezanga Wabino, BBC Mpoui TV. La grande famille, boé maka, bo partageaka, et ça bien. Famille Libota, shalom, shalom. Ma grande famille du cœur, famille Libota, ma grande famille du cœur, bah, bonjour, bah, shalom Nabino, la Chine, bah, bonjour, bah, bonsoir, le Péchalov, je vous aime, le Dinachou, on est une famille, voilà. Kota aimé bandeko kande na lobaka wana eza toujours slogan na biso ya ko aimer ko partager. Alors bandeko, je crois titre bomoni photo ya miniature pe bomoni là c'est notre papa, notre pasteur Mike Kalambai. Oyo biso no stoyebi ke non aza na concert lobi le 27 juillet na stade. C'est-à-dire que non eza date moko o ekotikala historique na nani na archive na ye voilà. Famille Libota, je crois tozo ta la film ya mariage truqué na loba toujours que non lorsque nous avons l'analyse et l'analyse nous avons ça la film ou toujours lia ou toujours tala plutôt tout tala na belle vie télévision té et tout tala na télévision na télévision ya na belle vie télévision pardon. Alors promotion aux a toujours té et qu'on raté té tous en a film na biso na tozo tala lobi déjà total qui to comme déjà na deuxième épisode et l'autre total troisième épisode. Alors famille Libota na jo senga bino tous aller belé wana to focus toujours comme d'habitude malgré buzo ba mokoza sur internet na yoki na moni makambo soki ya sam eloko mo bongo mais awa na yeli non makambo wana te je crois so ina 6 awa na ozonga parce que Nathalie na moni il faut ka to ya ko recadrer les sous voilà. Bandeko bo aimer bo partager to kena na ki spiritualité muke to kena na ngamba musali ya Nzambe pasteur Mike sala rapé bien bandeko je crois bo moni ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Mati Kalombo nga personnellement Mati Kalombo na sepelane makasi biso sto yebi Mati Kalombo elle est l'une ya ba musicienne ya pasteur Mike to yebi yango soki vraiment ba koloba na ba CD na ba album a pasteur Mike ne bandelo ya banda penza de ba tête ba sentir ezalaki ba Mati Kalombo bazaki na faire à 3 hein? 3 je crois mais voilà to yebi que non Mati Kalombo avant de ressources na kinité Mati Kalombo abala na Lubumbashi aza femme mariée mère de 2 enfants et asali pasteur Mike surprise akiti na kini pona nini pona concert ya pasteur Mike Kalambai o ekosalema ekoleka lobby alors aye pona kosala nini pona ko soutenir pasteur Mike quelque chose de bien nga na sepeli nango na sepeli vraiment nango ya on bi pourquoi pas na partager parce que bato ebele pe balukaka Mati Kalombo bato ebele balukaka ye bayeba akenda wapi Mati Kalombo za déjà kana Lubumba avanda na Lubumbashi babala ye abala na ye libala moko pe ya bien une femme au foyer en même temps abanda pe kotanga je crois asisaki abandaki azaki na azana libala en même temps zotanga na université je crois asisaki yes parce que na landela pe parce que aza fan na sepela kana ye makasi donc une femme respectueuse bandeko pardon ye penza défendra penza ki mwana Nzambe donc aza mwasi na foyer koto yo classe koto sous une église azosalela Nzambe et voilà jour J-1 jour J-1 asa nini akiti na kini pour ça pasteur Mike surprise. Alors pasteur Mike ayebaki te botala ndenge surtout si pasteur Mike na stade ake kolanda pasteur Mike na stade bandeko bien bo sepe na ngote nga sepe na ngala ngoe nga sepe na ngo makasi voir vu que pasteur Mike moment ya banda musique na ya banda abanda pe kala mais après non et sonné makasi to e babato azosala abanda yo travailler na bango ba Mati Kalombo baza ba tête ata ba Joël na ba Joël ba ye ba kuti ba doyen na bango eza banani ba Mati Kalombo bazaki 3 ba misusu na ebité so ba kenda wapi so pe ba kota libala to ebité du moins ka Mati Kalombo nde penza azalaka toujours
Nathan et aza sur les réseaux sociaux. Bon, sur les réseaux sociaux mingi mingi kama makambo nzambe parce que ye penza lela koyemba. Ya ta soki azokumba mutu kazokende boye kaka koyemba ye kaka makambo nzambe. Alors il y a eu un temps, il y a eu un moment ezali que non pasteur Mike babeba na Mati Kalumbu. Non, laissez-moi vous informer que non, à chaque fois ce pasteur Mike azana le Lubumbashi bakuta na Mati Kalumbu. La preuve année que pasteur Mike azana concert lobby Mati Kalumbu atiki relation na ye, atiki mobali na ye, atiki bana na ye pour na pasteur Mike. Donc on a ndenge jour jiboui nani concert ce qui est samedi et si peut-être le dimanche puis azui sous voilà ça nini azongi parce que aza moi c'est libala vraiment bande ko eza babilo comme sous il faut to yeba pe ko lubela yango. Et ça justement ko ya bien oyo Mati Kalumbu asali pona papa na ye pona pasteur Mike Kalamba. Na mona ki moi na moi polémique moke bon eza polémique te eza juste regret moko boy na pona nga. Eza regret surtout na corps du Christ. Na mona ki sur TikTok ezo tambola déjà ata sur Facebook na ba page kande ba kataka. Pasteur c'est qui pasteur pasteur nani susu pasteur au moins na les noms m'échappent comment. Pasteur oh papa ya nani papa ya Mamu International comment on est kinga boindenge nzambe na ngai pasteur Mukuna voilà kombo kinga ya pasteur Mukuna na moni moi vidéo moko bozo tambola déjà na ba page sur Facebook sur TikTok. Le fait que non, il paraîtrait pasteur Mike a invité Kipé, soi-disant, oui, Rasson, a invité PJB Mpiana, et pasteur Mukuna na église nae, a l'obiwan eza concert nini wana, concert mobimba, babengisi pasteur Mike, babengisi, oui, Rasson, babengisi PJB Mpiana, eza concert en Zambété. J'étais choqué, hein. Franchement, bandeko, j'étais choqué, mais na comprendra qui que monde oyo, eza monde moko. Biso nyonso toza kaka basumuki to servir nzambe mais toza na bizaleli o nzamba zolinga te parce que moi lorsque na bi nazaki choqué eza par rapport à nini par rapport ya que non nga na yebi que non notre Dieu nzambe na biso aya pona bato mabe nzambe a écartaka te soki yo pasteur oza na babiloko wana ya ko écarter bato wana baza bato mokili nzambe aya pona bato mabe yango wana bomoni andima kosopa makilane na ngomba Golgotha akufa pona bato mabe. Et j'avais encore vite compris ya koloba que non pasteur Mike tango abana sa banani ya promotion à stade encore ya concert na ya lobby yo les 27 à côté qui vraiment na l'église a minene na baki na kinwana atambola ki à chaque dimanche azokota na l'église azokende pona promotion ya stade et natikala komona pété place à côté à kenaki l'église à pasteur Mukuna parce que Billy eza. Alors j'avais vite compris que non pasteur Mukuna peut-être a tout y bordir par rapport à ça. Alors on a bino to yebiti na okinango na polémique té bino mope beau réfléchir sur ça. Moi j'avais vite compris que bien na mona ki pe pasteur Mike a kenaki na église à pasteur Mukuna té parce que pasteur Mukuna pe azan église à munene et pas na bandimi belé. Voyez, mais tout le monde qui pasteur, ce qui a kenaki pe pa Mukuna. Je ne pense pas que non Mukuna pas linga ko loba que non concerne ni babengisi na ni babengisi we rason na JB. JB mpiana na we rason bozaba demo boye barate. Nzambe na bomo. Bino bokuvanda na ba cher bolobi bozaba sali ya nzambe mais lorsque nzamba kozonga awawa. Ba JB mpiana na ba wera nde ba koti lola. Biso na bino tozaka butulo kwa mo en église to tuli penza na porte ya lola. Toza na bino abandeko. J'étais choqué pour ça par rapport à que non, dans la chrétienne, dans la église, malgré que non, to mekaka. Pour ça la boula, to mekaka penza, to imiter nzambe na biso mais malgré to ko maraté mais on essaie toujours. C'était fort pour moi ya koyoka pasteur aloba bongo. Et na mona ki sous pasteur Mike bimi sous pour na ko senga ba pardon na bani na oye bate soki monde yango nde ekomi na ba vitesse oyo ba réseaux sociaux ba vitesse franchement. Alors bref na yaki pona lisolo wana te na yaki juste pona ko
partager na balandi ya BBC. Je sais que non parmi mes abonnés, ils ont na bafan na papa ya pasteur Mike Kalambai. Alors, on juste na tenir bino informé que notre sœur Mati Kalombo aussi, elle sera présente demain au stade de Martyr. Voilà, et c'est le mot bien et ça lui peut passer Mike fierté moko boué. Il y a des quoi tiki libala kei atiki bana aye pour nous soutenir vraiment. Waouh, coup de chapeau hein, coup de chapeau. Coup de chapeau penza parce que Joël Otolo, Joël, Joël Azangate na concert à Zénith, Joël Azangate, Joël Azangate Azalaki, mais Joël Anabaï na Sima. Yanani, Yaba Mati Kalombo Oyoyo. Bazaki au moins une affaire à 3, Bazaki 3. Et nazo se souvenir et sous un garçon moko boye, comme on écoute échappé, ngaï Bazaki pe bras droit, il y a pasteur Max. C'est comme si y a bala déjà, bala na États-Unis, hein, et là au moins à Bongo, comme on basalaka clip moko boye, nzembo moko boye. Banzema ngope eleki ebele, eleki vraiment ebele. Bref, botalande Mati Kalombo akomaki déjà na kini lelo et asali pasteur Mike surprise. Ya ndenge nini atuni ye loko moko te asi renseigner kaka pasteur Mike azawapi papa c'est ka ndenge ezalaka surtout matalana téléphone kuna matalana ezanga te. Matalana ne tombera jamais. Alors ba signaler que non pasteur Mike Azawapi azana stade et wana ken tabota ninga surtout si pasteur Mike ayeba kitazo solo la na e. Oh mon Dieu, ça fait du bien. C'est-à-dire que non awa akundi na no batunyo soana o ba Joël banini bon on est juste ka animation mais to ebi que non aoyemba na stade ezalo moko ya bien. 2-3 nzembo parce que to yebi ke non ils ont na album oyo ye moko eza nzembo nini titre nzembo ekenga bandeko Mati Kalombo ayemba même à Lubumbashi azo servir toujours nzambe na dona ye wana ya koyemba vraiment c'est vraiment une bonne chose lorsque na moni vidéo on a partagé avec les abonnés de BBC Mpoe TV lobi to komona pe Mati Kalombo je crois akoyemba la biso banzembo ata ya sika koyemba na ye parce qu'il y a des génies sur le pasteur Mike. Bota la jour J, lobby des concerts, mais il y a qui dit dans le Lubumbashi. Azakuta a besoin, il y a répétition. C'est-à-dire que non, quand les lots, papa va au coaching, au sala, ayemba, so il va PC, mon quoi, et voilà, c'est au moins ça. La grande famille, beau aimer, beau partager. Beau aimer, beau partager. Na oya na analyse moko, na moni déjà, biso yon stoibi, bakana biso oyo yama, yaba bitumba oyo. Il y a famille Libota, il y a maman Loketo. Nous avons sunga biso sur les réseaux sociaux, franchement. Alors, sur moi, ça bandeko, na bandi nanga koshite, nga na sepeli nanga na vidéo, na sepeli na présence à Mati Kalombo. Ya na sepeli nango makasi, surtout surprise à sali pasteur Mike. Pasteur Mike a quitté, waouh. Ça qui tout comme makasi, voilà, c'est une famille, hein. Les famille, pasteur Mike Piso qui a quitté Lubumbashi, azang sa kokuta na Mati Kalombo te. Alors c'est-à-dire que non, bino bato ya bilobe la botika kolubaka mingi parce que Mati Kalombo aza marié. Mobali naza pe muto ya pata kunyate, mobali naza responsable. Donc elle est bien à Lubumbashi, très bien. On a monaé 2 fois na Lubumbashi, véhiculé très bien. Donc une femme posée. Alors que mobali na ndimi aya, c'est-à-dire que non, ma bezate, c'est une famille. C'est vraiment une famille. Alors, tokutani bisous.